Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connecté sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Alors, bande kumarambo dossier oyo ezoyaka grave, ezokoma grave. En tout cas, mambo yo eza mambo soni, eza mambo pasi pona mboka Congolais et l'on a regretté qu'à 350 000 $. Bo manakuna bo sala mama bombanda. Bo bimisa ba secret au troisième pièce au sala de ceux qui bilon ni wana. Congolais l'on a regretté qu'à mbongo l'argent. 350 000 $. wana. En tout cas boyo kamambo somo ebimi na katia live au chez la bino. Eza ba minute bele bolanda tina so boyo ka intervention ya batu. Boyo ka ba secret ya somo ezo bima hey mort na biso o nzambe asunga. Moi je vous laisse d'abord suivre le live tellement eza moulayi bolanda tina suka boyo ka pe ba point de vue ya bat boyo ka marambo ya somo ngana olobate. Suivez jusqu'à la fin. Mais nzamba asunga ka Kongo na biso nzamba sungaka yango mona mutu soka zui pouvoir akokende allié à s'enrichir à yibi donc azoyoka conseil te po yebi que un jour soka zate atika na bomengo akufa pauvreté mais nzambe asunga Kongo na biso. Maman Denise bato nyonso basali yo boye oui oza mutu okokipe ko sala mistake biso nyonso l'erreur est humaine. Alors na yango bato nyonso wana batia bango mopanzi. Parce que mutu oya publié ba audio yende mutu na ba vidéo wana mutu faut bakanga biso ba komi ko benga biso fo batu na biso ote botika biloko wana bozo sala ba biloko botika ba émission wana tokotika ba émission wana ndenge nini parce que biso neto publié ngo to moni on a réseaux sociaux bolanda batu oyo ba publié ngo ce n'est pas notre problème. Combien de chaînes ont le sujet où tout le monde en parle. Alors, sans plus tarder, mes amours, moi, je vous laisse suivre ces lives. Bolanda na fongoli munoko na mambobimi na live oyo. En tout cas, mboka na biso nzamba likolo akita po asunga. OK? Alors, sans plus tarder, on se retrouve. Suivez d'abord ça. Et puis, on se retrouve tout juste après. Let's go. Na au grand frère na biso accident si ba même na morgue malunga te na maluku kuna mais ya zui mbongo ebele pe la présidence ba pesi mbongo ya nini contrat ni basi mais sikobino fallait botu na question parce que ya le blaza combattante ando bunda komba afinga ka nani moi si ya président la biso afinga maman Denise alo bakaza baza bandoki boy balingi peuple te mais sikoyo aucune fondation donc ezalaki politique. Mais ma que la présidence de gouvernement légère. Comment tu pendant que grand frère depuis à Outa Est à Outa 2014 à Outa Kufa Kalamingité à 2020 quelques à Outa Kufa. Bah tu vois foot bon ta salaire il y a $100 $200 ba souffrir ba commando ba outil este wana ba blessure ba souffrir mais mutu mo boye na kaka outil na bela avant d'année na bela ye maman bo pesimbo mais maintenant vraiment franchement gouvernement congolais tota bonka na musika même ba idée s'il vous plaît ba nekobola na ngo tapoter live boyo kana parti yo to ka moi parti pour to avancer s'il vous plaît maman bo passer témoin que s'il vous plaît bande ko voilà c'est bon matin to tapoter to partager bolanda siko toke to landa na parti. On a besoin au-delà. Il y a un moment donné, projet ni oyo, to bon que de l'eau na Congo to bibo, projet oyo, et la fondation Sandra, azola ki mbongo ota, asala ki eza projet ni. Osala na 300 000 amoni. Na émission na sala ba financement ya ba église. Na sala ba citerne, soki ba fontaine. Na sala ba kombo na moni. Na sala ba machine à foutre place ba zakita ba machine à foutre. Machine à foutre 300 000 maman. On dit que
Perrault. Machine à fou. Au salaire qui n'a 350 000 $, il y a des listes qui roulent. Papa Perrault. Au moins, il y a besoin d'explication, il y a 300 000. Au moins, il y a un peu de temps. Alors, il y a un peu de financer les Congolais, mais il y a besoin, il y a coupé Tangaï. Kende ko financer ba Congolais, n'a besoin de coupé Sanga rapport. Bon, vous avez moi sur yo. Maman na maîtresse, maman na lobe ka frappe beta mi ana osakarate ya haut niveau. Yoka apporter. Obi ba Congolais ba na droit à déçu maman, on dit que mine de rien au décevoir biso biso to mona rondo oganga tilo mbomo yibi, tilo mbomo mimboka, tilo joka yumu na soja ka ba tofa. Obi ba na droit à déçu. Omoni maman. Tous à la honnête. Bon, on est des Congolais. Moi, je reconnais. Yoka. Yoka. Là, Batunaye, ça m'a sac à lui, Victor Moko. Ça m'a papa mis balé à M. Azo reconnaître, Babylon, ça y azo un mot pourquoi. Mais si Kobino n'a pas panel, bozo yambaye, bo commissaire star. Aye pe poto kalamingi te bo bunda bitumba rolekaye. Tolo bani. Bana poto. Ba mama poto. Allez-y comprendre. Congolais fongola miso, tamara agini na raison. Aïsou na confiance à Moutouti. Même au bali na ndako na confiance na aide. Même ba ne moko. Bo ni okolié. Bo memi elikolo. Yango yezo mona. Dans l'explication azo se kanaye. Sandra Mubindi yo tozao. Spécial. Faut-moi la micro les gars. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, moi je dirais par rapport à Mambo Nyonso, les gars. Donc, Bango Nyonso, ce sont des médiocres. Naba Sandra, Naba Nyakeo, la groupe na Bango Nyonso wana, bazaba médiocre. Parce que Sandra azumbongo wana parce que banda ko sala na koma le roi mouchard. Akoma le rôle infiltré, bato bazala ke bako simbisa ope touche na Kinshasa, emsu bozalaki na ye bosolola ka likabo moko boye, oyebite oke kono bakangi passeport oke na aner oyebite za ba genre ça Sandra o. Aza mwasi moko aza mabe, aza très dangereux. Très dangereuse monsieur. Et de alanda ki er moko andoloba à propos makambo ba financement. Ba jeune baza mayele bani nyo bakomi ma projet moko pona développer soko memi projet pona bato yo bakopesa accepter bango balinga ba bêtiser ba finga bato bango ba financer bango bano tu ya ba mal élevé ou ba finga bato tongo midi pourquoi o bango ndi mutu bazoko entêter bango les gars comme des musées qui ndingu azora photo Félix Tachina profil na ye il fait n'importe quoi ko finga ba mama bato ba sexe bato tout bango ba financer bango. Donc, baza ba médiocre, bango nyonso, banyakero, bango groupe, on a tous, ce sont des médiocres. Bango, bazo lingamboka, on est dans la situation, ils ont la kaka continue à kodinda. Comment se fait que la première dame, t'as l'entourage là? Batumu babundisa rabatu, babeti wana bamapasa wana, baza basimo, baza basio yo, mama ya lokumu, wakoza nepsi yo mubali ya lokumu, yana basi msusu zara, uza mubali, muzo kesoni. Emsubaye baraka yuza la rana ye même aza mwasi na ote même bosololaka soko moni ata bozaki na relation mo bosolola boye bani soko zana batu omoni apesi ombote soko moni na musiko ko dévier pour doit comprendre même pas que za na relation na ye mais siko tala place dans une institution il y a président maman première dame mais tala entourage na tala batu zana ya ozo mona ke mboka wana makamunio seza libanda mboka zana balabala. C'est la médiocrité. Oh, ils ont condamné Sandra Kagate, Sandra Zamabe, maintenant maman oh yo pas médiocre parce que bato ba projet malonga so ibokei beaucoup tana baron ba diriger mboka na pour ba financer na projet na ozanango ba olingate mais préfère que ba pesa ba nene ya wana ba finga ba tutongo mbiti pourquoi ba pesa ba misusu bazaka ba karine wana ba finga ba tutongo mbiti pourquoi ba pesa ba oh nyoso bazaka wana ba anti valeur wa do bango baza wana juste pour nous promouvoir ba anti valeur bango wana azui nga na sepele sali bien balbimisi bolumbu na ye na miso bato na sepeli pour ba yeba yeso kazanani c'est la médiocrité papa merci na kiti na ngai merci beaucoup ndeko
Voilà, bande koboto tapoter la ngai awa na loba eza liberté d'expression. Atika ka tout le monde a loba à s'exprimer. Nga na bloka ka mutu te o tebwe. So na moni mutu azoloba na poser question. Got chocolate, I want to tell you something. Can you give me the space, please? Mama, oko tika ngana dirige life, s'il vous plaît. Me English difficult. French very good. You say? Chocolate. Yes. Yeah. Can I say something? French very good. English difficulty. You say? No, it's okay. It's okay. It's okay. Nakolo Manalingala. Vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Ganasa. Yeah. Naloba Kalingala. Oui, naebi. Nazo pesa autour no kangana au micro. Nako pesa yo. Okay? Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very good. Kenaya. Ok. Faut la micro Kasindeko. Bon. Père, bonsoir na bino nyonso. Bonsoir, tozoka. Banda to bande batu bazoluba wana. Des fois moi ba question mo ezotuna na mawana. Ba question wana ta mususu ba mususu aloba répondre en côté ba biso ba banda to répondre. Donc même nga biso nyonso nde to aboye to linga mboka na biso to landa mo makambo buzo ya buzo ba oyo elika na mboka na biso. Nga pena liboso na bandai ko kondima na komba sandra pena na landaki trop. Nandaki to na ndo ndima na komba na ye. Lobiti piro ando tuni ba question. Nga mo pena zaki moi desi. Zaki moi desi mais na landi pe ba bilo nyonso ezo bima côté ya maman Denise na moni maman bato azarane pena muté ya mabete. Merci papa. Azarane pena muté ya mabete. Mais mabe onga na moni mingi za nini? Elo elega ki wana eza boye. Kasongo. Biso te ba yaya. Landana no réflexion o nengina lo balabino. Déjà landara Sandra trop déjà banda makambo kosamba na ye bani mambo ezaki wana ezaki boye. Eza makambo yo Sandra s'il te plaît la mono zo kende bien ka question mo vite fait. Sandra e poto la nini. Te wana en tout cas na oyeba te, na yebite. OK. Yebite. OK. Donc déjà combat na ye wana o ndenga kindaka nango. Nandeki bafundaki ye nande bakendaka tanzo bamsuba ebite makambo eleki wana eza boye debi ya makambo mbongo wana bandi ke Sandra azaki na problème basambi na mama Denise basamba ina ba mama Denise na ba ndeko Felix omususu ba komi na étape ezaki ke ya grenade bachilaka na mutuka étape wana ekomaki mwa grave gouvernement Belgique ekomaki ndeti yako la lisila côté Félix Ber qui bachila qui est grenade. Maman Denise na mutema na ye ya tamso azaki nango nde asengaki ba localiser ye ba meka koboma moto wana. Olandi. Ba meka koboma moto. Nde to landa lisolo wana ndenge ngala landa ngo bande kindaka nande na moni makambo eleki. Biso oyo yebi tokei. Oyo na yebi yangwana. Sikoyo ba komi na niveau ya kosolola. Ba contact bandi ko salama ba contact wande bandai ko salama fo ba uti bana guerre ya ko sakana ti ya kufingana ya kulukana kubumana beblo mwa bongo ba komi ba memango na ndenge ya famille mama Denise atindi Sylvie ba sala ba contact ba sala ba contact ba zui Sandra ba zui Sandra we biloko ezaka ke bokuta ina moto yo bozaki ni na guerre fo bo kitsa ebo chepe na mutema pio ke abi atika ko bimisa makambo bachaki grenade o grenade wa mama Denise alongola kombo ya mama Denise place ba makambo na bango ya mama solo ya mbongo ebandaki ba négociation mais akolongola ngonde ni parce que zangunda ne déjà funda abwaka zo mukanda nango siko alongola ngonde kasi za nde nini kasongo na yo ko beta la terme mo wana seko za mutu amwa niveau likolo ozolanda ngala déjà na makambo ya négociation ezara sous makambo wana te balongola kaka procès soki bosololi à l'amiable procès dozara nango ozolanda bako bengisa yo bavoka bake kuna basololi babite retirer tu ba retirer na bango kesh ba retirer na bango likambo ezaki grave quoi et comme nango pe bosololi à l'amiable famille kuna bavoka bake babomi moto donc elo e komaki na bango ba komaki déjà ba bomaki na bango déjà moto ya procès ba kanango na Sandra
ere komi makambo ya makambo ya mbo donc Sandra donc ana no mona un certain moment Sandra oloba so mamba Denise te nenga finga bango et du moi temps Sandra oloba lisuti mais si vous faut comprendre que Sandra ya zoloba lisuti Sandra déjà a komaki na ligne wana déjà bango ba komaki ba pire ba komi ko solola na se ya kosolo na bango po ba zoye bien de ba memie na niveau wana so niveau wana ngana lobi malobo nyonso bima pa o bimi wana ya côté ya mama Denise donc mama Denise mutachaka ina ba erreur eza ba pire petit azaka na bango eza la makambo ba kombo to tanga ba kombo non ba Sylvie wana po bazo che au moins bango ba lira ba pourcentage so ba ke kuna makambo ya Sandra so bozola nango bien euti na ba 600,000 et vous n'avez pas 600,000 bango balia qui bénéfice na bango donc ti ba audio wana nyos tina suka ko bima mobimba nde bo yo ka ba monta oyo so ba preuve déjà nde mambo ezo leka bo lelo déjà ba preuve fallait ya nde bambongo ayekende laka so bambongo wana ba preuve ko yana noté po déjà ba vérité eza bambongo ba pesaki ebele donc yek nani Sandra ya mo bambongo ezo mebele yango atiela ki ba monta likolo ke donc po ngana tika nga makambo yo donc faut donc bon wana faut kende niveau boy niveau wana o bat monta ya chaki ndezo ya lisusu ti monta wa chaki combien kasi OK te bon ba lobi wana so 5 millions so ni to lobi to ki on kakati kasongo nazo ka loba ko to ki monta wana ubizo wana to ke kana monta na bango bazo potana kuna mais to lobi to biso so to kende kaka biso to zo analyser ka ba audio na bango donc on a audio na bon so tali bien au monde que maman Denise a rien à voir na makambo ça n'a rien à voir donc makambo eza ka ki ya linga ina yeke ba problème za soute to za famille to za bana Congo to za na biso bien bango mo côté ba ke makambo na ya bambongo nde ba yokanelaki ba ke ko potana makambo susu eza na bakate ba audio na to longo lango eza makambo ba bombanda ya ba Sylvie ba Zizel ba nini ezongi esili masola bombanda wana eza vie privée o makambo ya mobile azo télématé wana eza vie privée parce que wana ki primaire ekoti wana primaire pele ekoti wana primaire o dimba zala na poser question mo wana mais te wana eza primaire na kati eza primaire kasongo ba vie mususu biso to utaka normal tamsu Félix nenga tambula trop ko bongi ko luka pe abunda kapona mamboka na ye tamsu pe azana tante papa toke to sauter wala kuto yana ngo fo débat toke na biso to bon oya makasi eza bango nyonso mama Denise asala makasi ya komi akoma déjà mwasi ya président ya Congo même ngana ko lingaye tuna ko lingaye te même ngape gestion mboka na linga na ngango te mais alongola nanu ba moi ba désaro eza na nzela na ye wana ba mama na ba désaro na ndenge ya mafia kutu ndenge bato ba trahir bala pena bato moko ke bino bo regisaka na mama mokonzi kasongo eza grave hein makasi eza grave donc makambo mama mokonzi kuta ko ba siko ndeko langa ngana ina tuno question moko tuna la o ba bien et puis ça nga kaka pour ça na poser la question to avancer Ami salanga côté yaza eza makambo ba sentiment te côté yaza eza makambo yo bakoboma mbali na ye babomi ye eza makambo ye mutu nyonso ava ya solola na ye akoye kotinda kutu ka ye Sylvie wana lobaka pamba asila na batongo kuna kombone kotaka te tout le monde a un théâtre, yo za mta théâtre, ou na théâtre. Au monde a un théâtre, au monde a un kasongo. Na kima déjà.
Na ebo kima. Mais na biki air bata théâtre maman Olive, t'as to zonga kawana. Est-ce que tout le monde a zaki na attention, tout le monde a zaki na vitesse ya que sur maman Olive bien moi sur na ton nom na me makasaki na lipeka yem taya kati. Yem taya ke maman Olive atindinga asisi na bino. Bo tika ko yoka mo maman Olive na kati na makam na bino te. Yo, ferme la porte. Olandinga kasongo. Donc ouais grave mère batu ngamona fandi pena esalinga kuna souci po mona lingara gestion Félix Témé na okeli mère omawa. Na monike azane pe muté mabete. Ezaka azane gentil azwaka nende batu to solo kana biso ta mususu na se ya ko solo la nende nga lingara solo na batu nde memi na ba ireko nyos na libulo. Merci beaucoup. Na garde on a ngafo Fossi c'est la aussi c'est la na rozoyo moko fossi c'est la histoire ya maman na biso Sandra Mundibio ndeko na biso oyo na ndenga mabeti biso tout aba congolais omoni to bunda komba na voie normale mais to bunda komba te pour intérêt personnel pour na yo pour na vie na yo oya la kisi biso oyo makambo déjà ça la marathon ngalo ba ngotro o eza ba frappe o eza lobeka plan et salama qui déjà zaki bien préparé na bato bazaki ba proche à maman et ça kaso webinin kaso ngozela webinin webi ba fanti mo ezoleka na mboka na biso soki botelemeli yango te bino bato bazokela bino ekozala grave avec les temps. Mais si koyo papa biso to telemela biso to loba bino bo préférer ka ba live oyo bazo fingana bino kutu te kotala kuso otali kenga na yaka na live notre na yaka pesa na matana loba na nga jamais okotika la komona nga na sa ba live dans no fingana ba na sala amuti nga na yaka na che sujet to partager mais na zo ka soutien te ya bino. On se comprend. Et ça n'est pas faut besoin de décision. Au moment live moko bazo finga maman mutu ba diminuer famille mutu boza kuna bazo swana boza kuna ba enka. Mais live tant to lo ba makambo eza important ya vie bolingité. Skoto salani. Yo kasi ngana na posa mbongo te na muta ba projet te. Ngape na oko mena sala pe na boti pe yanti pe na bandiko finga. Mais les éducations na ngate. Tout ça va perdre des familles. Tout ça quand même la poto te ko luka mbongo, te ko luka vie. Il faut tous appeler exemplaire. Binonde bokomi sangisa. Il faut bo edaka biso, binonde faut bo edaka pe biso. Ngala ina che sujet to partager, to solo la to lobela makambo ezoleka. Mais momi oyo, sanda mabindi oyo, bo elimbisanga. Asa mutu oyo, biso la diaspora photo cha mal à l'aise. Kokangaye, Kosala, elle est trop méchante, c'est une diablesse. Et puis, on peut savoir une explication. Bota la imer naie, azo se kalaye. Kamanga zolo beza ya solo. Bien dans son style. Azo expliquer biso que oh na somba ki ba nini oyo, azo tatonner non, ba machine na fufu. O somba ki combien? Papa nga kutu na luka moi ata bisha ba mobo na payer matériel na monter ni nanga na monter studio nanga na créer na bandi da ko luka place mais matériel ezate tant so matériel au monter studio na o tcheba si bien ozo yamba bato zo lobela makamba mboka mais tala mutu moko boy asali na association mo ya lukuta ye wana zwi na mbongo avant dine na pota ko moteka ona ko sopa ba audio no ba audio to sopi mitakala ko te sopa na ekenda ele kana mutu. Voilà, c'est un peu ça, frère. Vous avez dit que vous charge. Yo ba Sylvie Moulumba na bato bazana ba est-ce que bazana biso? Olinga na zuba information moko bandeko nanga. Na oki pasi moko na bae congolais na décret moko et le ba femme tama na confiance à mututi. Na comme la confiance nanga mo. Na zuba information bato bazana ba TikTok, bato bazana ba banini ba YouTube bate belé bambongo bazwa kana ibsa bino ba matière utake pa batwana
tala bato basoutenaka mpona nini bayebi ke moto oyo trois chemin nyavuma soko ye na buzoba na ozonga fermez la porte. Fermez la porte. Voilà, c'est un peu ça. Bon, excusez-moi. Il fallait là. Bon, Kassongo. Une minute, frère, topé ça va te sous parole. T'es nasi, Sarati. Nasi, ça. Ok. Na biboy. Est-ce que Yomoko Mambo Utolo Basiko Nasuka? Yomoko lobby au petit na réponse nango. Déjà, mboka na biso comme ko tambola, batwa comme tamusa mboka na biso déjà. Talaka Mambo tozoyoka ozoleka na kati ya lisanga Mama Denise. Zwa siko makambo wana na ba muzeki ndingu zo makambo elekaka na bato ba réseaux sociaux. Place ko comprendre siko ke ba mbongo na bango utaka wapi. Ozo comprendre. Place ozo comprendre donc bato wana ba komi ba homme de valeur na Congo. So kangi kindingu ba yeko bimisa yi. Mais so kangi Kasongo batiki ya pola. Pourquoi t'as dit basé Beletika qui nous va t'avoir na papa. Te na lobby na yo kasi bato réseaux sociaux te. E na bi bato réseaux na tali na mutu bozo. Alors le baka bato réseaux sociaux sous que check ni quoi. Te bona check a pour la cravate frère. Eh. Ah. Tu vas quoi ça qui ningu basé belle ba mascapino. Bon, à l'aise nga la kitina nga bo. Tous ensemble bo to connaît live. Ma fille n'a pas été qui est à l'aise, bien tous ensemble. Chocolat, on y va. Après, tu peux si Mamie Congo. Chocolat, t'étais là ou pas? Monsieur Succès, Ngana qui depuis quand là, s'il vous plaît? Vas-y, sois parole, papa. Ok. Bon, bonsoir, Nayo, mon corps, bonsoir, Nabaninganyo Subazana Panel. Je tiens à vous remercier d'avance parce que le bagui que les panel et liberté d'expression, liberté de pensée. Merci. Et on a toujours pour tout ça moi analyse. Aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisé sur le sujet de Sandra Mudimbi. Bon, si ko yo na monozo bebi sa kombo ana quand même. Non, mais non, ils a bien été parce que ils ont choqué biso bato mususu. Par exemple, ngani na bengami Okito et que soko bengang okomo benganga Okita non c'est pas ça. Ezani, comment les anani? Mudimbi comme était là. Mudimbi? Oui. OK, Mudimbi. Bon Nakani, merci beaucoup Mudimbi. Ah justement. Donc naye pona na lobamuke parce que moi aussi je suis l'aide résistant hein. Je suis l'aide bon ndenge bolingi ko benganga abusement combattant mais naza résistant ya ba première ère. Donc, Sandra Mudimbi, parce que yo, tunaki combien de temps sali na poto, oyebi, mkofi aloba kokinde liboso eza okomate. Biso, tuya wangai, j'ai pratiquement 20 ans. Mais peut-être, vi naza nango na ba investissement dans sala na Kisasa, makambo naza ko réaliser, eza bato basali 30 ans, ba menango peut-être été. Bon, c'est pas pour me vanter, mais na lobikak. C'est pour dire que Sandra ataye peut-être 2015-2016 a koki kozala na vie na ye ya bien pour les kabatu mususu oyo bayakala parce que bamboko oyo ezape na ba circuit ye fondation s'il vous plaît papa Gafa s'il vous plaît on comprend maintenant lo la vie privée à mututé na encore lo la vie privée à mututé parce que na poto okoki koyape lelo osali pe makambo ko lekata musu batu musu bayakala. Justement. What is a vie privée? Nazolo bela na tunaki odimba parce que c'est un combattant qui ngana yebi na yamake na ba panel nga. Na poser question. Mama Sandra Mudimbi, c'est ça non? Mudimbi oui. Mudimbi. Oh comme au banisanga. Mama Sandra Mudimbi. Aye poto na nini? Parce que na combat, je te dis la vérité tant biso de poto combat, mama combat, biso tika la oyeba été. Biso to ngala yebi ka vite fait na ko mona ba vidéo kezaye tamando finga Mama Denise. Mama Denise a côté pouvoir là. Ah. Il y a une question ayena neni. Pour makambo oyo ngana ko tshela bino awa oyo biro poser ba question. Mon frère, tolo ba vérité. Soko yoki mamu façon de répondre. Etake telo olo ba non. O isa ba fanti. C'est ça? Oui, mais bon, Nalingis qu'on a côté na vif des sujets succès. Merci. Omoni Sandra Mudimbi na famille wana toloba famille Chilombo hein
présidence ya république na mboka na biso ye a dénoncaka bando dénoncer mais azalaki pe victime ya makambo ebele o na lingisi ko na bando citele yo papa oyebi ke gouvernement en place bakindak ba organisaki arrestation ya mama ya Sandra mama na ye na Kinshasa bakanga mama na ye Mutakala de deux oyebi bato ya gouvernement ba exija baleki ya Sandra o baza na Kinshasa po baloba mabe ke Sandra papa na ya viola ye banini baloba oyebi ke bakanga Gloria Senga oyo aza cousine ya Sandra ka pona makambo ya Sandra mais bakanga ye kaka ona abimisi pensée ya ke tolembi pasi Gloria Senga ba enleva ye pendant peut-être 3 mois nda ko se retrouver mais banda bima na demia pe akanga munoko oyebi muto alikaki awa bike ba minaki grenade na voiture te bakende ba minaki ba explosif na portail na ye portail explosaki na Belgique bon de 5 famille ya Chilombo banquete salamate ba pesa c'est justement mais wana nde memaki bango na procès na tribunal te nazoya nde bakende ki na tribunal na Belgique mais na tribunal ye akelonga bango l'air a gagné procès oyebi ke l'air muto a gagné procès et que ba bloc ndenge salami bongo eza eloko babengaka na tribunal parce que moi aussi je viens de passer na tribunal de Paris ya mundibu moko ya agressanga boxer na place de la République mais l'air na longi juge atuninga dommage intérêt nini combien na oluka na yebisi bango 50 000 euros to discuter ti na 25 000 euros mais na ye koyebisa mutu wana bino mais bon atikala na ye 25 000 euros eza wana nde kobongisa vie na ngai te na yebi mais bon na yebi eloko ekotaki ete po ya agresser ngai mais likambo ke bongo donc oyebi te l'air baza na tribunal ki alongi procès 2 fois ba sollicitaki ye peut-être pour na retrait ya ba bloc wana pour asenga ba dommage intérêt kuna te pour asenga ba montant moko exorbitant te donc na makambo asenga ki alingaka lobango mais ayebisi biso yango te non wana eza ko relever yoka mama na ngai oza intervenir ngai na vandaki na panel awa soki luminaire na lobaka te parce que ceux qui disent ça en sens, c'est bon, moi, je expliquer à mon mais quand tu vas nous parler de moi, j'ai travaillé comme inspecteur judiciaire à la cour d'ordre militaire à Kinshasa plus de 8 ans. Oyoki, na mesana kusambisa. Hein? Na sala pe musala soda na zaipe garde rapprochée. Na Kinshasa na tamboli na bakonzamine garde rapproché na présidence de la République. Donc il y a ba secret songa na yebi. Oh. Toke. Est-ce que vous bisa maman wana vraiment nga na fanda ki wana sala ata je me c'est bon toi en français papa toi en français c'est bon. OK. Alors l'heure bango bakina na tribunal et que Sandra a longi procès. C'est à partir de ce moment-là ndena moni peut-être wana eza ba analyse toujours ça peut-être madame Nyakeru lokola bango nde bafundaki Sandra et que Sandra a gagné procès balingaki baluka moi ndenge ya kokitisa motema naye ça ce moment-là nde batindaki parce que Sandra azoloba ke batindaki par le trichement ya Sylvie Mulumba nde aye kozala contact na madame Nyakeru donc bon mbongo oyo lelo Nyakeru abimisi yango eza mbongo ya poche na iti. Pourquoi il y a dans aucun pays du monde oyo kokuta une fondation ezala na ligne budgétaire ya mboka fondation Nyakeru une fondation dans une république il faut dépendre par exemple la ministère des affaires sociales mais yango eza na ligne budgétaire donc nde ba osala budget wana ezo andre muto ayo créer société et là, on a un business plan d'affaires, la société nayo, ozo projeter ba projection que ba charge permanente vous allez ba ba charge courante vous allez boire ba léa vous allez boire intérêt dividende vous allez boire dans 3 ans. Ndé siko fondation na yezo dépendre na budget ya mboka. Donc ndé abonné
chaque mois, Soki Balobaki que sur l'année, sur 16 milliards, Fondation Nyakeru, et sur l'année, Ekosimba 900 millions, c'est que chaque mois, Tchela Kaye autant de millions. On comprend? D'où, peut-être l'air va moniquer, gagner bango procès, il fallait pour racheter conscience et à. S'il vous plaît, votre ticket à Silissa, n'a pourquoi la ticket, votre ticket à Silissa pour bientôt avancer. C'est ok, papa? Donc, il fallait salondrer achat ya conscience na ipo Sandra frappa kamabe abando lobela bango mabe. Bon, bino bo lobaki alimbo. Ngai personnellement, leurs deux généraux ba ikosala ba contrat armement awa et pas d'also. Bakuta na masa na nga moko azai gasi na défense Mike bakuta nae. Batuna kinga ba lukingai. Bon siko, leur Mike abenginga ebisinga mais ngai bon. Le col a tout ça résistant et que ma famille n'a pas ils ont au moins connaître la visite à service de l'État à Chilombo au moins 4 fois na Kinshasa. Donc n'a pas quitté. Bon si qu'on se peut-être les généraux ana ba benginga yeke non. Bon ndeko na biso yo tozala ki musala moko banini boye bon zwambongo yo kanga muno. Et que soki nga naza faible na zwimbongo wana na kangi monoko. Il faut na ya ko yebisa bino. Bon, si on qui l'air ba généraux ana ba obinga po basalanga mabe. So mabe komelinga est-ce que komeli batunyo? Maman, si ko bebe ça live. Madame, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? OK. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre parce que je te comprends pas tu veux quoi au juste? 2 minutes papa s'il vous plaît, OK. Non, mais bon, mon interférence a bouillé et ça a bien dit. Babiso, tout ça là, Moussala ou Babengi service d'ordre. Ceux qui moutalobi autant. Il faut donc accorder au malobato au kolobati. Donc, naï na sens ou anandi na zomo nelango. Parce que lelo, Sandra nenga liembongo wana. Bon, tout le monde balobaki a quitté na Kinshasa. Sandra n'a jamais été à Kinshasa. Il ne peut pas descendre à Kinshasa. S'il vous plaît. Sujet, mais ça na cadre sujet pour na qui batwa lobaki a kende Kinshasa ko zwambon. Elle est en train de marteler que biloko azui na maboko ezala sakia Louis Vuitton, sakia Hermès, ma papa ya Hermès na des trucs comme ça. Question souka na ngina tuna yo oyo Sandra sali état que combattant yoza résistant le besoin combattant yoza résistant état que résistant est-ce qu'à trahir combattre pour na yo oh Sandra sali. Bon oyebi le problème c'est que awa je pense que tout ça na structure mon côté. Donc mutuna mutu azo mené et ça oui et ça na ba structure mususu. Oui, baza groupement ya batu mais mutuna mutu azo mené combat na ndenge nae et là qu'on appelle sur exemple que les lolers ba généraux mi balo ba yaki kosala ba contrat d'armement na baluka ngai soki na kinda ke ba pesinga 50 000 il faut na ya koyebisa ba résister ba pesinga. La question est simple papa. Na combat tant to lobaka combat ozo combattre régime en place ozo lutter pour le peuple d'abord. Oui autant que n'est-ce qu'on a logique. Histoire ya Sandra est-ce qu'elle a combat à trahir ou bien à trahir? C'est simple. Bon, jusque là il faut qu'il y ait banane ou véracité information à pesa. Est-ce que mbongo ba pesa qui parce que lui elle justifie que a pesa qui ba investir en na makamususu. Des fois azana ba pour alobaki na vidéo moko na mona ki wana ki azana ba ya alobi ke nazana ba justificatif. Et là ko izana maboko na yo ba pesa ki na maboko. Papa gafa na bandeli simple. Est-ce que à trahir combat ou pas pour ils ont une question simple na koki ko tout non ndenge yoza résistant oza contre régime en place c'est ça non? Oui voilà ndenge taka Tshisekedi yo ko zo mbonga Tshisekedi état que résistant. Bon mais trahison ya combat Chilombo ye moko a trahir combat biso to sa ki na yawa no question na yo na Chilombo te na tuni yo c'est simple papa yoza résistant. Au Dakar régime en place, Tshisekedi en place. On va contre le gouvernement Tshisekedi. Question est simple. Au Roki Kozambongo ya Tshisekedi.
ce qui n'a zui, c'est que n'a trahi conscience na ngai. Papa etienne abayi joa mbongo so bapesi mbongo joa papa etienne. Eza mbongo ya Congo. Mbongo bazo dilapide wana ce qui n'a zui ngai, ce qui n'a zui na ko trahir conscience na ngai mais na trahir combattre eloko na yebisio ki awa mutu na mutu net ngai. Nazala sans étiquette. Mais na ba manifestation nyonso ba makambo tu nazali. Mais naza sans étiquette. Lelo so ki baye ko somba conscience na ngai et que na komi faible na zimbongo wana. Mais na trahir de conscience na ngai, mais na trahir combattre parce qu'il y en a beaucoup avec qui on était avec na combat na biso baza baralia Chilombo. Merci beaucoup. Bozo bolimbisanga na ndenga foti. Bobunda combat d'intérêt personnel. Bozo luka activité na bino mamakam na bino et mona na miso. Franchement. Mami Congo na pêché en parole. Après Tokiti na chocolat azui. Mami Congo font la micro. Merci beaucoup papa, succès pour la parole. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est que je vous aussi n'a pas si peut-être bazo kota na ba live bazo ya ko défendre son ke balanda na émission ana. Parce que je prends le temps à Roland émission ana lelo et ma réponse à moi la moitié aux hommes qui sont vraiment consistante. Quand aux en a combat, au yebike ngana contre Batouana, la première des choses pour ebimisa la crédibilité na yote, okoki ko s'associer na bangote beaucoup mobenga na beaucoup ba camarades, okoki ko zwambongo na bangote olia opesa ote kotaki na association bien ni na yo, c'est que fondation na yo eza fondation ya kombo na yo Sandra Moudi, mais ce qui veut dire ça t'appartient. Au lobby n'a pas 500 personnes, bongo, basala boye na des peuples congolais. Même des peuples congolais n'a bongo ya nan. Est-ce que à ce c'est bon que bongo maman Denise Moutapé singa ya on azo sungabino. Aloba ki angote. Moi pour moi je crois que elle savait que likambo e kozonga et ye aba welisi kobimisa yango pour luka ami sauver. Merci. Parce que ce qui est bimi et gobeb sa crédibilité nanga. Tozo kende quelque part non non tozo bimaka Sandra so ibolanda ke émission ana ndenge papa na biso auto expliquer non parce que bakangaka maman na ye basalaka boy ye moko expliquer pourquoi bakangaka maman na. Elle a dit ceci parce que mobali nanga azaka ko somba ba arme kotoyo a transférer kango na Congo zo ke bambujima ibane un civil. Merci. Ton mari civil que comme moi azala na compagnie na contrat na Congo ya kotinda minduki et que ndakana ba intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Bobenya ngopekaka qui combattant. Mais ce que minduki nezo kende na banani po kende ko sala nini? Je ne sais pas ce qui va te faire besoin qui t'a tout tiré dans likamba Sandra pembeni to que non likamba munduki. Si c'est au vendre nos zuka kop mo boyo kote minduki na Congo. Un civil. On a joué à on a battu Monisco. Monisco a gagné Mundela comme ça la contrat au côté Mindo qui vient à Kinshasa, dans le Congo. Mais c'est eux qui font ces trafics-là. Et tout le monde, bozo va na bozo qui na distraction Sandra 350 000. Oh bah ça la ranassé. Est-ce que boye bango? Est-ce que bozo ye bayango to que non mbongo pembeni? Hein? Son mari est en train de faire cette... Oh, avec pétard, c'est que moi je veux dire, il y a un mobile, il y a compléter quelque chose. Et bah, banquier, et qu'on révèse, bangoto, sanito, panzango, malam, batwa, finga, biso, batwa, côté, la paix, biso, le quoi, biso, tobimisi, parce que le Congolais, a kindana, nous, n'a sentiment, kindana, émotion. Moutou, ake, va trahir. Oui, va trahir. Mais ce bolandi, ba question, parce qu'il y a qu'une émission qui s'est à Olonga, et Nani Perro, Azamutu Moko Pazamutu et ça, il a été intelligent. Elle m'a mis contre mur et elle n'a pas senti cela. Abimi c'est vérité, Abimi c'est soba, mais elle n'a pas senti cela. Parce que Amir ridiculisé, elle n'a pas pu répondre. Elle y a qui 350 000. 350 000 à Mouto Zobenga Moïbi, n'a pas que c'est ça, Moïbi, son à la bigue, n'a pas eu bon à salité, n'a pas que c'est ça, il va bon à Nayo Pissanga. Pourquoi je veux prendre cela? Voilà. Je ne le prendrai pas parce que n'a finga bon noté, parce que n'a pas bon ça, les apoba dozenga. Na combat il faut na téléma le bazo tu na boketu na émission apéro na boketu et moi pour répondre même pas ma question sur Sandra parce que la petite sœur a combat mais azo e batendenya ko expliquer comment Sandra kendo za 350 000
Et nous venons ici, tozo s'embrouiller, tozo réaliste. Quand tu as un combat, tu vas pas dire Nazumbo, on a trahi conscience, mais na trahi combat. Tu trahis ton combat parce que ton combat, c'est que toi n'as bimisa, on va bimama B. Okoki ozate ton yozo ken bat ba soutenir yo pour ba que biso toi na simano yozo combattre ennemi na biso on va ensemble et yo comme lié mutwana na c'est pour ça la machine à foufou on appelle ça qui famille l'argent. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.